de fêter son 85e anniversaire. Papa et maman, cet anniversaire, nous l'avons placé sous les signes du travail. Papa Moutou, Papa Mwabanda, Papa Mwalongo, c'est une personne. Nous avons placé cette journée sous les signes du travail. À l'époque, quand Papa Moutou venait, c'est lui qui nous faisait faire le petit salut. Il y a une phrase qu'il utilisait qui, moi personnellement, me faisait toujours mal. Il disait toujours, j'ai bien mendié. Je viens mendier. Ce n'est pas parce qu'il apportait avec lui l'argent. Non. Il nous montrait comment travailler et comment gérer l'argent aussi. Parce qu'il ne cessait de dire, par exemple, à tous les responsables, qu'un responsable ne garde jamais l'argent. Un responsable garde des documents. Un responsable donne l'ordre de sortir l'argent, d'acheter telle chose. Un responsable ne garde pas l'argent. Il est cessé de nous dire il faut garder l'argent en banque. Ça, c'est des conseils simples de pratique qu'il nous donnait, qui montraient bien que nous devons rationnellement gérer l'Église. Il disait qu'il venait mendier. Comme je vous l'ai dit, moi, cette phrase ne me plaisait pas. Et aucun d'entre vous sont du même avis que moi. Le premier grand sisali qu'on avait fait avec Papa Kouroutou, c'était, je crois, après la fête du centenaire. À l'époque, nous avons eu combien? 40 000 francs. Mais c'était un miracle. C'était à l'époque la CPK qui avait gagné cette système. J'espère que ce sera encore le cas aujourd'hui. C'était la CPK qui avait gagné le système ce jour-là. J'espère que ce sera le cas encore aujourd'hui. Papa et maman, aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Papa Kouroutou. Aujourd'hui, nous allons lui dire que Papa, nous refusons que vous veniez mendier. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Aujourd'hui, nous venons t'offrir un cadeau, un bon cadeau d'anniversaire. Coupe oyo ya liboso
Donc, coupe est coupe à dirigeant. Mais tout même encore le lot, puisque par là, ça commande qui coupe, mais réalité. Donc, dans la symbole, il y a Tata, to maman, oyo, à Kogalier, Vélo. Tata, to maman, oyo, à Kogalier, Vélo, à Kotia, yé, moko, tintali, kolega, batunion, surtout, à cause de la symbole coupe oyo. Dimanche prochain, c'est une coupe comme les Européens, ça est une coupe définitive. Coupe oyo, et d'aller coupe ya paroisse de Paris, à Ganyaki yango, na Europe Mobimba. Tout soit qui coupe oyo. Coupe oyo, le paroisse de Paris, a Tiango en jeu. Na groupe Nyon surtout à gagner le lot à cause de la coupe oyo. Quand on a ça, il y a des gens même si là qui va sur tous les deux coups et que ne pas y avoir. Qui va dire soyez? Qui va dire soyez? Oye Koya! Oye Koya! Oui! Natango tozalia wa lelo bato basolola kina centre d'accueil papa Mfumambanza sango ese ekomi papa Mfumambanza lelo bakamera nyonso mpe ezali brake na Paris Nzambe abrake kamera ne na Paris Satan mpe asali nini na brake kamera pa wapi na Paris eske Satan kolonga Nzambe abrake kamera na Paris Satan braque caméra na Paris. Papa sayo kwa kisangoke ntinisani ezali ya makasi. Na kisasa bato ya kisasa bazaka kozela situation ya lelo. Nebite so bana batuni babengaka ora so benga ite kuna koloko. Mais kuna nyonso tu aza kozela kaka suite oyo koleka lelo. Donc victoire ya lelo ekoyeba na soto kosilisa mosala to kosilisa te. Est-ce que kosila to kosila te? Donc lelo ndenge papa aza koloba mikolo yo oye koya eya sie zola lelo ndenge tolobaki mikolo eleki tokosala nzinzani moko esalama te na monde tokosala nzinzani ya suka ya monene bato basalaki yango Angola toyebi te soki ntango nini bazwaki mpona kose prépare Angola batiaki grand $3000 mais lelo biso na Paris nzinzani tokosala nakanisi ndenge tosololaki bakwa base tozali lisusu bato ba 100 ya ba 200 donc tozomata likolo Paris oye Paris oye Paris oye ya papa donc lelo topesi nzinzani na papa oyo akosokipe mpona nzinzani victoire ya lelo toza kotala ndenge nini nayebisi bino ke Satan abrake mpe banani na ye awa Nzambe abrake Satan memaka nini makelele Satan memaka nini donc mosala tokosala lelo efu tovanda calme tovandi calme ntango moto awuti kuna azoya na 20 000 na ye mabuku oyo azoya na 50 000 mabuku oyo tokosala wa soki tosali kokende loba te na pembeni kuna bamwasi nango babakati na tie 20 000 wana etali nga na Nzambe na ngai kibaki soye kobenga na famille na ngai toloba bayebiki nasalaka soki nasali te bakosepela te omoni bakamera nyonso to ezali awa filme oyo tikisa te tokende charge apres ye yango okende ntango bakomona batali mama mikala kuna azobima
bato na bisasa kuna bakosepela to bakosepela te balobi mwana na biso aza kuna azosala mpo na biso ntango bakomona papa justin azobima bakosepela to bakosepela te alors tosala mosala ya solo moto mosusu akokomisa biso te ezali papa tozali biso na conseil ya mingi ya kopesa lelo te puiske tozo totondi na baconseil oyo ekoki tokosala lisali na biso